Mbote bane Congo nyonso na ba Congolais ensemble. Bande kobo limbisa na yete pona lobela makambu mususu mena leki kaka pona kotalisa makambu oyezo leka epai na biso ba Congo. Ngai na leki ya wantanke nationaliste ne Congo na zamu Congo. Na yete na finga, na yete na polémique. Na yepete bo finga ngai, me na yekaka na lobela situation oya biso ya ba Congo. Eza tribalité, eza pe na ndenge ya mabete. Donc bandeko, ya bandeko mususu bo meka ko limbisa ngai na situation oyo ezali koleka epai na biso ba Congo. Po oyo ekweli yo mu Congo ekweli ngai. Naza mutu a BDK te. Naza pe mutu a Bundu dia Mayala te. Mais naza mu Congo, naza nationaliste ne Congo. Bisika makambu ya Congo central ezali kolobama. Biso tu photos à la présent. Voilà. Bandeko bolandanga na bokebi. Bandeko na biso ya ba Congo. Naza sir bozali komona. Chaque batu bazoko zwa ba position na bango. Chaque batu bazali kozwa ba position. Biso toko continuer ko finga na te. Toko continuer koloba na mabete na ba internet, na ba radio, na ba Skype. Toboyi makambo wana. Bolimbisa ngai. Nazare na pesa ka respect et pa ya mutu nyonso. Mais na banga ka mutu te. Naza na respect et pas ya mutu nyonso me na banga ka mutu te. Na ye koloba yango awa ba Congo tokweya na ba distraction mususu te. Bandeko mususu bozali komona bazali kobongama. Toyebi yango na Congo ba élection ekozalaka te. Mais tozomona chaque batu bazali kobongama. Mais biso ba Congo totikali kaka na ba distraction. Ya kofingana, ya kokomama mabe, ya kosuana na ba Facebook, ba tata, ba mama. Totika, tozala ini nanu, tozala ini, poto bundela. Bandeko oyo pe bazali ko souffrir na kati ya Congo central. Ba tata ba mama ba oyo ba kozwa video oyo bo partager mais na yete pona ndeko aleki pona tribal. Non. Na leki pona lobela biso ba Congo. Potoza na ba problème na biso oyo ezali koleka entre ba Congo. Yango biso to leki to meka ko pesa bango conseil. Bandeko ya BDK, bandeko ya Bundu dia Mayala, BDK ensemble, Bundu dia Mayala ensemble. Bandeko ngana ye koloba yango awa naza mutu a BDK te, naza pe mutu a Bundu dia Mayala te, e nazo sime ne poste moko te na kati ne ya Bundu dia Mayala ne ya Bundu dia Congo. Metoye kolobe la situation oyo ezali koleka soki bino bozali komona yango te biso tozali komona met fois makambu oyo ezali koleka. Ale tomoni trop c'est trop bandeko tika to meka koloba pe soki boko yoka po biso bomona te keno biso tout toza na sima na bino mais soki tomoni pe buzoba eleki bandeko biso ba mususu tokoloba kasusu pona makambu oyo ya bino te. Po boyeba yango makambu oyo bozali kosala na kati ya ba radio, na kati ya ba Skype, na kati ya ba internet, kofingana. Yango te batu bakokota na kati ya mouvement. Bandeko boyeba yango Abako à l'époque ya Bako dans ba 1945 Papa Kasavubu aloba yango bandeko photos à la partie moko discipliné poto kumba mouvement oyo tina pouvoir
Papa Kasavu baloba yango na 1945 ke Mbuta Nkanza Mbuta Yaka bomoni bango ndenge bazo sala boye tolanda ma mouvement oyo boye te mais boya photo sala un mouvement tribal mais discipliné mais epai ya bino bandeko na biso po biso toza bato abundu ya Kongo te nga naza mutu abundu ya Kongo te naza mutu abundu ya mayala pete mais nazali ko soutenir leader Mwanda Ntsemi pour ceux qui totali chaque bato bazali ko soutenir ba leader na bango bandeko bolimbisa ngai bandeko oyo ya bikolo mususu bakolanda na lobeli mabete mais nazopesa conseil epai ya biso ba Kongo bandeko na biso ya bundu ya mayala na bandeko na biso ya bundu ya Kongo BDK ndenge bino moko bozo koloba yango BDK za nzuzi bundu ya mayala Nsimba eske Nsimba na nzuzi bakokabwana bakabwana kate jamais okoki koloba pa Nsimba ke oyo papa na yote mais en même temps babotami papa moko ke oyo mama na yote et en même temps babimi place moko donc boyokana botika kofingana botika ko komibwake la ba jeton ezosala biso passe et en même temps babundu dia mayala wana biso ba mususu tozaboye babenga kabiso batu ebele bazali ko kanisa ke biso ba mususu tozana katia ba mouvement oyo ngai nazalaka mutu wa mouvement ya BDK te ne ya bundu dia mayala me batu babenga kangai ale sikoyo na ba siloga na bino ke ava ozala na bundu dia mayala fozala kesa ava ozala na bundu dia Kongo fozala nkengi bandeko na ngai ya ba Kongo bandeko na ngai ya ba Kongo na moment oyo surtout na Europe tozana posa ya ba kesa te tozana posa ya ba kesa te awa na Europe pour le moment biso ba Kongo awa na Europe photo telima solution oya biso photo telima to sangana to sala noyo to sangana to luka ndenge nini to koki ko bimisa leader Mwanda Ntsemi ndenge nini to koki ko sala ba lobbying ndenge nini to koki ko loba et pas ya communauté internationale pour la situation oyo ya Mwanda Ntsemi bozomona yango tous les partis politiques et tribales parti politique nini bomoni ndenge bazoko bima bazoko lobela kaka ba situation na bango est-ce que si ba lobeli situation ya honorable Mwanda Ntsemi mais aza honorable akangama bakanga kai bachake na makala après à s'évader est-ce que bozomona ata ba opposant na bango ba lobela ngo na munoko na bango ke ndenge ni tokoki ko sala payer pe abima ale bandeko botika ba distraction babikolo na babikolo bazali ko se organiser mais biso ba Kongo tozali ko se organiser te to komika ka ba problème na ba problème bandeko to boya ba problème oyo to tika ko finga pe ba papa ya batu to tika pe ko nyoko la ba papa ya batu ezala na ba radio ezala na ba Skype ezala na ba internet to tika pe ba article po BDM na BDK ezali parti oyo ezolia mbongo ya makila te parti oyo leader na bango azananu azoko mona na te donc ngai selo ngai wana ezali kaka kotala ngai ezali ko engager ngai ngana mona ka Beden eza par terre Beden eza par terre tout à fait ndenge kimbangiste ezalaka na 1921 Kintwadi papa Simo Kimbangu na prison Kintwadi ebandaki kosambela na bazamba oyo ayebi nga nazoloba yango awa naza na respect ya mutu tu me na banga ka mutu te naza na respect ya mutu tu me na banga ka mutu te donc voilà donc na yete pona finga mutu na yete pona diaboliser mutu me na yena cha makambo na clair ezala bino bandeko na biso ya BDK ezala bino bandeko na biso ya bundu ya mayala to tshena no to longola no ba parti wana bundu ya mayala na BDK
tozala nanu ini totala ndenge nini tokoki kosangana me kaka songi batata ba mama boyebaka yango na ndenge tozo kokendele tozo tika la sima biso tu na internet tozali tozo komona me moko ezo sala biso soni na pasi kotala ba papa ni bimba bazali kofingana ezo sala pasi donc bandeko na biso ya PDK na bundu ya mayala bozala ini bolakisa exemple bolanda mvwemba naza mutu mvwemba te bakangi leader Mwanda Nsemi honorable na prison makala mvwemba babando lobana te na Mwanda Nsemi mvwemba akekotala Franki Biongo mais akutani na Mwanda Nsemi kuna na prison aketala ye Mwanda Nsemi nini ayebisa ye na kati ya prison mvwemba lobango naza mutu na yete menazo loba ndenge mvwemba aloba Longia Kongo ayebisa yetala ngwazi nsinga mfumbwa benda na ubenda na me kauzengu kako kautabu kako biso ba Kongo kingana wana pana biso ezanga kate singa ebenda naka me ekata nakate eloba nango mama makiese aloba yango pe que totika ba discussion les linges sales se lavent en famille totika ba problème wana e botika ba slogan ya kikesa kinkengi awa toza na problème ya bankengi te pour le moment ce qui totali po BDM bundu ya mayala fo batu bakota basadere mouvement wana bino bolingi kaka bokonzi ngai représentant ngai chef suppliant ngai président ngai inspecteur ngai adjudant ngai général me bandeko bozo salela wapi bundu ya mayala awa na kati Europe boza na ba bureau ezate mbongo ezate millionnaire nani tozomona na kati ya bundu ya mayala ezala nazikwa ezate ba mbongo tu oyo tozali ko cotiser oyo bozali ko cotiser ezali ko kende na pasi ale nini ezangi bozala bomoko tozolanda moko ba intervention ya bandeko mususu ezoleka ba mususu balingi bosangana me ba mususu balingi te ngai na lobaka yango maintes fois ngai nazali ko soutenir ba propos ya honorable Mwanda Nsemi mais nga naza mutu ya bundu ya Congo te ne bundu ya mayala voilà donc ezandengwana donc bandeko na ngai ya ba Congo tozotikala Bemba abimi félicitations Bemba abimi batu bino moko bozomo na intention ya batu mais biso bandeko mais totika ba distraction ba propos oyo ya mabeto bwaka Bemba ye wana abimi 10 ans abimi mais Mwanda Nsemi oyo alobaka ka Congo au Congolais Rwanda au Rwandais bakanga ye ti lelo e ba mirmir ti lelo ezali mais chance que tozo kipete ale biso sikoyo fallait tozala na position moko mais tozo zwa ba position kaka ya mabe ya kofingana batata ba mama bandeko totika tozala ini to meka ko sauver nanu ata province oya biso e bandeko ngai na ye ko lancer sous message biso tozali ko organiser association oyo tokobanda kotinda bakisi mbongo te tokosengaka bakisi kaka tolingi to banda kotinda bakisi ya pamba mais foto banda yango nanu na hôpital ya Ime na ba hôpitaux oya Ime ko pesa kaka bakisi ba malade donc ezali alliance K pona bakisi kaka ozala ba pantalon o lata o sala boyi to oye to pesi to keko tika epai ya ba malade na bakisi na Ime to mekape ko banda ko sala ta quelque chose soki to tindi soki botindi to zwi kombo na yo soki batu ba pesi ba image pe ye bo monike batu bazozwa voilà mais to ko senga ka ba mbongo te sinon bandeko na biso ya ba Congo
yango ngai na ye vraiment poto sala quelque chose botika ba distraction na kati internet et botika ko finga ba mama batu botika ko finga ba pera batu botika ko finga ba mama leka batu botika ko lobela batu mabe pot depuis bedem awa na Europe tozomona na biso bisika bedem ezo salate bande kongana ko komana ko komela Donald Trump na komeli pena Donald Trump na tena poste pena EKI na ko komela pape na ko komela François Hollande na ko komela Macron na ko komela ta reine ya Angleterre na ko komela ta nani ata chancelier allemand awa ekipaka nango te ba lettre wana ekenda kanango mende sikoyo tolingi sikoyo ba lobbying ebundu dia mayala bandeko ba parti politique ebele zo sala awa ebundu dia mayala bino botikali na ba distraction ya ko finga ka batu et en même temps eza bien te et en même temps bino pe bandeko azikwa fo bobongisa maloba ezaka kateke yo za kesa biso tozana problème a kesa te biso ba Congo to lobaki yango ba nationaliste pour le moment tozana problème ba kesa te na Europe biso photo sala ka solution na biso tozoko luka pour na libération totale nanu ya Mwanda Nseni ya leader ya honorable Mwanda Nseni voilà atabo tindi ba ke longola matiti kolongola matiti na ndaku ya grand maître Mwanda Nseni ezoloba eloko te po Mwanda Nseni nanu aza porté disparu donda kwana ko bota ta matiti ebele soki aza libéré matiti wana eza eloko te ekolongwa rapide po matiti ata bolongolisi matiti ndako ba réhabilité yango eloko te nini basali eloko te ndaku wana ezalaka toujours na sous surveillance ya l'état moyini ndaku wana bino boyebaka te ndaku wana longia Congo honorable ndaku wana ta elongoli matiti ata balongoli matiti te longia Congo azana batu bakolongola kandaku wana matiti immédiat libération totale nanu tolingi ya longia Congo bandaku wana eza ba matériel mais libération totale ba décision fo bozwaka ke ndenge nini tokoki kosalela eza te ke bozoleka na ba Skype bozoleka na ba radio toza na titre boye bandeko yango te monde ezoko évoluer toza sous na ba 7e siècle te toza na 20e siècle 21e siècle donc le monde ezoko évoluer donc biso to lingi ba lobbying koyeba situation ya longia Congo za ndenge nini ndenge to kosala mais lobby ba groupe moko to monaki basanganaki ve ba Congo moko basangani ba ke Lille ba ke Marseille to kute na Hollande to kute na Belgique to kute na Allemagne to kute na Suisse to kute na Suède voilà ba situation biso photo salaka ezateke boke bo fandeli to fandeli soki Skype to fandeli internet to fandeli Facebook ba article pai article ko fanda na Skype na radio eko salaka eloko moko te bandeko na lobby yango je suis nationaliste révolutionnaire na fingi mutute na yeko tal sabino vérité ekotika la vérité ba radio apareko 17 ans et boman zinzite 17 ans et salata eloko te monde ezokende na mbango biso ba décision tolingi to sangana botike la biso nanu ba siloga na bino ba kesa boy non batu ebele balingi bakota boyana na ba idéologie na bino wana ya ba histoire wana milaite mais ndenge nini batu bakokota soki batu balingi bakota na beleka na bundu ya mayala foza la kesa folanda ba enseignement mais commandeko nga naza kimbangi se pe na landa ba enseignement naza monkuikizi nazwa baptême na lokale papa pasteur Toko oto yekola pe papa Simon Kimbangu inani tata Simoni Kimbangu intuma mfumo wetu Yesu Kristo bolu zaidi vo tata mfumo wetu Kimbangu intuma mfumo wetu Yesu Kristo selo ba kimbangiste kadiyani mfumo wetu Yesu Kristo vo watu silansilu donc to yebi naza mu Congo 100% kombo te kosa ba mususu mono musingombe oche voilà mais na yete na finga mutu oche donc bandeko na biso ya ba Congo ensemble ndenge kaka na lobby
Photo sangana. Tobanda, ba mouvement mususu. Voilà. Pour mouvement oyo, yako finganaka, yako tonganaka na ba internet, yako salaka ilo kote. Ba tata ba mama. Yango biso sikoyo, to salipe, mouvement oya biso, eza kombo ya Alliance K. Toko banda kotinda kaka bakisi. Mais toko banda nanu na hôpital ya Imena Kimpese. Ozana de parastamol, opesi, mais eza la valide. Ozana nini, opesi, eza la valide. Mbongo te. Soki to zui bakisi, wana tout zui bakombwa batu, to tindiki. Biso moko to kofuta ba kilo na biso to tindiki, batu bazui batindi biso ba image to moni, to fichier. Voilà, ti to komataka matadi, wapi, ti to kokene peti na babeni. Donc, eza ndengwana. Eza teke o, boye, non. Et biso décision na biso ezali, faut ko sala ba lobingi, ko kutana. Ndeka na otoloba, toza na Bordeaux, toza na Hollande, toza na Allemagne, 20 moko ba keboye. Mais biso to sala kayango kakate. Kaka musala na biso, ko landela batu na ba internet, ko finga ba mama batu, ba père batu, bandeko photo cc. Photo cc, ngana yena tika message wana sali kama 21 minutes bandeko bolimbisa na yete na lobla babikolo mususu, mais na yeka kana talisa bandeko na biso ya ba Congo po makambo ezali ko changer babemba babimi. Babemba babimi. Biso pe to lingi leader ya ba Congo pe abima. Ba libéré. Azala libre. Ba tika ba poursuite wana. Voilà. Ba lobingi de photo bana ko sala yangwana. Kobenga Mosengo nini olobi pour la situation en Longia Congo. Est-ce qu'Antoine Kilombo ngana benga Antoine Kilombo nandeko na ngai Thierry le commando air moko edaka ngai Antoine Kilombo air moko to benga kaye ko talisa ye biso to benga ka bango to zakutu atakutu na nini na bango te. Voilà to talisa ka bango. Donc bandeko photo sala tout possible ko yeba pour nanu un leader nanu fo abima. Poto zomo na biso leader te. Po boye bakayango soki bozo kosaka biso leader kaka to yebi eza Longia Congo. Soki boye na ba mensonge na bino, biso toko baluka contre bino. Yingeta aluta continua. Aluta continua bandeko. Donc photo za la ini pona nanu ko yeba situation ya Longia Congo bandeko. E fo boye bayango bandeko mususu oyo batikali. Oyo bazana bakishasa et tout à fait banani oyo maître avocat Mutafula Matingu bande ko 35 ans na Beden na BDK yo longola yo nani 35 ans na BDK Mutafula Matingu azawa piaza na Congo botuna ka bangona ba wamba de wamba na za mutu BDK te na za mutu nani te mais ba 35 ans eza 35 jours de et ça peut 35 mois. Mais 35 ans, il y a expérience. À Kotizamba Bimi, à Kemaï Abimi. Yemokon Longia Congo lobby, je te connais et toi tu me connais. Ngana yebi yo e yo yebi ngai. Ale yo ye o longola. O longola. Mutu asali 35 ans. Mendeko, me boko bebana. Kende ko longola mutu ya IDPS. Oya saleta ba 45 ans. Otala ndenge bakosala yo. Botala banani bampanzu na IDPS. Ndenge bakomi. Bande konga na pesi kamwa fi conseil. Et sala kamwa bien na fingi mutute. Na lobeli mutu mabete. Mais na yena talisa makamu ndenge zo leka. Biso ba Congo. C'est le moment tozala ini. C'est le moment tozala ini. Tom mekape kotombola. Kamwa ki ba Congo oyo. Botala mama Justine Kasavubu. Ndenge apanzaki na kacha télé 24. Et sala ki kamwa bien. Voilà la réalité bandeko. Donc makamuka kana yaki pona meka kotalisa bandeko na biso ya ba Congo na 24 minutes. Donc yangwana les nationalistes ne Congo. Donc les nationalistes ne Congo ensemble